mukuna ngai ba avocat na nga mibale ba kwatsa kutu avocat na nga moko atikala libanda parce que moko nda azaki avocat ya munene mukuna na avocat na ye procureur wana na pasteur Mbakadi babandi otuna ye papa yo ebela basi na église wana mwasi yo mona ki olinga ozoizaka mwasi ya mwana na yo oke réponse na ye papa na ngai nazuko yebisa bino bulimbisa ngai nasalaki erreur namonaki ke mwasi na ngai nazana ye na ndako asali lisusu ekobo nanga moko na stuki mukuna eko yeba vérité nini mukolo mobali na ngai annonce message wana bato aseka bozawa mukuna alela na église bande kuna bobo na grandeur ya kindoki muto alela liboso mobali na nga alela na église mama osali biso boye pona nini apesi message wana ye moko pe bandi olela bato aseka ata na ndenga kuzu boko komata mwa commentaire moko so nazokosa boko komata na commentaire moko mukolo ba annonsaka message wana bolo ba nani yango alela te na église wana po muto aliboso alela ki ezaki mobile na ngai moko muto abimisaki message wana abandi kolela ye moko pe mukuna bandi kolela siko moi so zolinga ya ko sabino ke nazana vérité. Oui, robe. Nine si la kate. Koro, nine si la kate. Encore, comment on opena? Zelana na bloqué yo. Koro, nine si la kate. Bokendo ebisa grande dame ke, eloko nine si la kate. Ebisa bino. Parce que yende muto ko pousser rapport ki o toucher tina et pas mowe nanga. Akia ko toucher tina côté à mon dos fait que son âme repose en paix. Akia ko toucher na côté na ye. On m'a dit que baza na ignorance. Pour na bango, mobile na ngande aloba mabe que libala ya mukuna na mwasa ya Afrique du Sud abimisa ka prophétie. Bazo bosana ke ezalaki message ya mukuna plan na bango na mobile na nga. Plan e utie pas chef ye moko. Mukuna na yebike ba okatela yo komona na yo. Soki na kosi na tia maboko likolo. Soki na kosi na tia maboko likolo. Soki na kosi na tia maboko likolo. Yo muto ebisaka mobile na nga bimisa message wana yake mwasi na fidi sida sali kindumba. Yo muto ebisaka ye. Koma bando tosa yo yepe alobi na ye. Témoin zani ni bate bandi mi baza wana parce que mobile na nga mukolo bimisa message wana bandi mi bazalaki église zalaki plein. Mukolo ngape ye moko grand prêtre autaki poto autaki Afrique du Sud. Et tombaki ka mukolo ya utaka voyage. Ceux qui na vandi ka na ko lukela bino pe vidéo wangu na ba réseaux sociaux na cause wangu na ba nini na bango na chaîne na bango na cause wangu. Ou bien na ko coopérer na mutu moko na ba chaîne na bango ko katela ngata vidéo ya place wana ya matanga wana mukolo wangu na date ngo boko mukolo wangu misaka prophétie wana. Bolo ba keno mwana mwasi lo ba vérité ko sakanete. Ya mwana ba vérité musu na vanda na kanga na nga munoko na lobi na uloba na ngate parce que mobile na nga pe azaki ne na kati. Ezaki ba plan na bango nyonso tu. Chiko yo so ya wisi ya tiki. Aze so ta traverser. Na mesa kanda. Bazala ba yoko simba apanza biloko kile kotuna. Certainement na kanda na yango tamu so confisquer biloko mobile na yo. Certainement ma ambassadeur peut-être. Bravo. Bravo. Yo kaninga zokosa. Alobi nzambe na ngai. Seigneur, il y a les moments il fallait fongola kabatu miso après na so bino so sambela senga ka Saint Esprit za mafongola ko miso komona makambo. Okomona makambo. Tala ndenga zoko sake muku na confisquer ki biloko na ngai, biloko mobile na nga parce que mobile na nga bimisa ka prophétie ya ke mwasi na Afrique du Sud asalaka kindumba ozomona lukuta mais mukolo pasteur Mbakadi ya Mangembu pasteur Mbakadi aya pasteur munene a pasteur ya buzoba te c'est un grand pasteur ya munene ya Congo avant disa mukuna na bureau ya procureur numéro 1 ya Congo tozaki na lemba autorité numéro 1 wa simbi justice ya Congo ata ndenge bo trafiquant ngai ta
ntango bino bolobaka nanga ke makambo wana eza lokuta wana yebisaka bino ke numéro 1 wa simbi justice ya Congo parce que abangaki na ye mpona mibeko baza likolo bamoni ke imbécile wana aza nsima ya président yango wana nde omoni bandima na bango bavwandisa ye baprotege ye mais normalement première procureur numéro 1 age mokolo natangi na kombo na ye ya mutu azalaka na dossier wana nayebisaka bino awa bavwandisi ye na bureau ya AG na lemba na église au place AG asambelaka procureur numéro 1 wa simbi justice ya Congo mukuna ngai bavoka na nga mibale bakotsa kutu avoka na nga moko atikala libanda parce que moko nda azalaki avoka ya munene mukuna na avoka na ye procureur wana na pasteur Mbakadi babandi otuna ye papa yo ebela basi na église wana mwasi yo mwana ki olinga ozo ezaka mwasi ya mwana na yo oke réponse na ye papa na ngai nazuko yebisa bino bulimbisa ngai nasalaki erreur namonaki ke mwasi na ngai nazana ye na ndako asali lisusu ekobo nanga moko na stuki zamba likolo azomona nga zamba likolo azomona nga procureur général numéro 1 aza na l'état aza na justice na biso non aza na justice na Congo age mokolo azali aza na pouvoir bino makoka esanga na kotanga komba ba autorité pour rien pasteur Mbakadi ya Mangembu azali bana Mangembu bozawa te pasteur Mbakadi azali mutu azo ba video azo téléphone ezalaki na video ya 46 minutes wana ya pasteur Mangembu azo yango apesa procureur pasteur Mangembu apesa ngai $1200 mpona so ba téléphone mususu